serpent net. Donc azalaki donc va komi azalaki so monné lokola déjà à coxi 90 ans. OK. Ndenga azalaki lokola mutazana 90 ans. OK. Malgré ça mais nazalaki na nzoto nanga na bikai ya nyoka. OK. Nazalaki na masque ya serpent net. Donc otala nga boye nazali so na otambola mutu penza obaluka otala o mutu otonani mais moyen loba exacté mais bana mais nga azumuna nzoto na bien na changer nzoto nanga na mona ngo nyoka elongi nanga o ezali serpent net bana ba oseka mama bino pe bato osambelaka Jésus mais bino bozomona nga te soki otala miwa bo serpent net. Ah bon? Kwanza boyoka mukosa ozoka Nete bekai. Bekai. Bonsoir, Nabalandia Congo sur cette télévision avec Marisa Sugar Fleur dédié. Coca moité, hein? Nzamba sali grâce Marisa Kumina Congo Suisse, hein? Alors, bon, banda Olanda Bisso, na émission na bino bo linga mingi, en tout cas, bo CPN la mingi entre nous, hein? En tout cas, surtout kate, hein? Coca moi donc, coca moi mingi te, tous ali wana pona, tous na Congo Suisse. Alors, na pesa bana Paris, bana français et puis na pesi mbote na baebo so balinganga te na bao balinganga na pesi bango ba mbote belé. J'espère que boze belé na Kine, Brazza, Poto, dans Maroc, Lubumbashi, boze un peu belé vraiment, boze belé. J'espère que boze pela na Marisa pour na musala o no memela bino. En tout cas boze pela makasi. Alors musala na lelo pena na yaki juste kaka na qui a délivrance à ma casse. J'espère que les ana bateau awa batika la mona délivrance j'espère hein et belé na Congo Suisse batika la délivrance té. Alors Marisa me met les bino ba émission ba délivrance ba émission à bénédiction. En tout cas bon CP là. Alors la PC merci na maître John depuis Suisse. Gros bisous à toi et puis na bossalité ma grande sœur moi ça Pembe moi ça Zanga Manda Fallon, la célèbre depuis président. Grande sœur, en tout cas, merci beaucoup. Hein? La bossalité poupée la blonde. Alors, le nom n'a même pas pasteur, en tout cas, bon, c'est la makasi. Nous avons présenté été. Hier, on s'est présenté pour tout l'année. Bonjour. Bonjour, Marisa Nzamba Zolokumu. Amen et bonne année. Bonne année, Nzamba Zolokumu. Ok, pasteur. Nous avons la première fois. La Congo Suisse, tu vas Amen. Alors, se présenter. Ok, je réponds au nom de pasteur Jean-Claude Bossangombo. Je suis dans le domaine de délivrance. Et ministère de feu et de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Là, on parle que rien que sur la délivrance. Nde omoni lelo toye ko kolobela la mama ya likambo o ezali vraiment ya motuya na mokolo na lelo. Ok, merci pasteur. Lelo toye kolobela sur la délivrance de la marmite de la sorcellerie. Nde o toye kolobela mokolo na lelo. Ok, to sambe avant to banda. Nzambe na ngoya pe makasi nyonso papa na peso merci pour tous nzambe. Papa tikete lilobana onde pesa ka bon moy. Lilobana fungolaka. Lilobana mokolobika mo seku saka même o bakunda. Papa nyonso to kolobeza ka pona lokumu na yo. Tika ete mutu nyonso tu akoka liloba oya kangama na kati ya nzungu ya bondoki ya libota. Nzambu yo zana makoki ya kokangola biso na mokolo na lelo. Papa tika ete yo fungola mayele na biso. Tika ete bonzambe ne ekita na plateau oyo. Tika ete ngolu na yo et compagnie biso dans le nom puissant de Jésus to bondeli amen. Amen. Merci pasteur. Ouais. Mais qu'est-ce que peut expliquer biso marmite des années? Merci beaucoup. Tant baza kolobela sur la marmite. Kobotama n'est africain c'est tout un problème. Moi africain surtout en Afrique centrale, ouest, l'est, est. Tozaba oyo yo vraiment même na Asie. Même mindele pe n'Europe, bango pe bazana ba marmite au batilisaka mingi uta Afrique. Maintenant toza kolobela sur la marmite de la sorcellerie, ezali nzungu oyo yo makasi nango et fandi na puissance ya molili. Oyo yo ba koko na biso ba saleli génération en génération ezako yeba na kokita. Soki totali nzungu wana ezali forme mingi ya basalango na ezali terre argile. Ezali basalango na mabele.
bakoko na biso akala babane pe kolambela yango babane kolambela yango neti bangai bande kolambela yango babiloko moko oke epolisaka pe biloko te. C'est la raison pour laquelle dans le monde spirituel bayebi kina kozwa nzungu wana exemple nzungu ba forme ya marmite yango. Quand on parle de la marmite de la sorcellerie eza ba nzungu ba selango na argile. Donc famille na famille, tribu na tribu, clan na clan, bazana nzungu na bango. Tu peux accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais ce qui n'a pas na libota na bino, nano bo renverser nzungu ya molili yote, eza pas pour te batuba merger. Alors ba ko renverser comment? Pour na ko renverser yango eza senga nano mécanisme spirituel et salima. Alors pour na ko renverser on a toujours tana nano nzungu eza nini? Tant que ça pour parler sur nzungu, nzungu na 1 Samuel chapitre 2 na verset nango 14. Ba yebisi biso boye. Oyo makasi ozali na kati ya marmite to na po. To marmite ya bondoki, to po ya bondoki. O baza koyeba na kosalela. Alors makasi wana eza pona ko détruire. Ndenge mukanda eza koyebisa biso et le diable vient simplement pour détruire et égorger. C'est-à-dire monguna objectif oyo ezali pona kopesa makasi na famille. Famille na famille baza na nzungu na bango. Bato ebele bazo sambela mais baza ko négliger musisa oyo ezali source bitumba. Baza ko négliger. Yango moni bato ebele bazo prier. Bato ebele bazo sambela mais pona ba mona bolamu ezo zalate parce que nini makasi moko efandi na kati na banzungu. Or mabota nyusu diko meza na banzungu na bango esengeli banzungu eyeba na kozala détruire. Obi na kolo ba likamo eza un peu sur le point. Au moins ba mama surtout ba mama mingi o ba kenda déjà poto na ba 1970 mingi ba kenda na banzungu oyo. Ah bon? Mingi ba mama ebele o lelo ba kokisi ba 70 ba 80 baza na banzungu na bandako na bango na Europe. Ba kenda na mari na France. Ezo ka ba tikotika na godit. Asambika nzungu ke na. Kaka boy, kaka moni nzungu oyo. Ezali force mobimeko kanga libota mobimba. Ah bon? Ekoki ko kanga tribu mobimba. Ekoki ko kanga bana nyonso tu babota te babala te basala misala malamu te bazwa bambongo te e kanga batu ebele soki nanu nzungu ezana no détruite yeba yango bien kozala ngana zaki lipasa obibiso ba mapasa banzungu nezalaki objet na nzamba tindanga bina ngai na pesio mission pote libota ne kangwa makende ko détruire banzungu nyonso tu oyoyo eza ndako tata na yo yo yebaki ndenge bakanga myo na nzungu naiki koyeba yango tango nzambe ay revelenga na bande ko bisa nzambe ba passe le kiming minyoko le kiming pourquoi après papa na biso kokufa makambo no to baby nde na lali nzambe bisinga beke na bengi yo na bengi po tu nanzela na yo nde ko kangola libota na yo mais na kata libota na bino ezali na banzungu ya molili. C'est quoi au moins quand on a ndoto na prophétie ba pesa ka non et prophétie te ngamo ko nzamba zo lobelanga pe alakisi nga bisika ngo ezalaki ngamo ko na kititi na se na ke ko mona bassin moko ya banzunga bana mapasa. Eza na biloko ebele na kati basinga pembe omoni ba biloko bandoko benga neti babenga neti madesu boy bachako mi basi bachako ngona suki ba biloko bele na ndenge bele nzamba bisinga bilanga bi tala marmite o nde mutu et détruire libota na yo nde na zwaki yango na ke ko renverser ngo na fulu na tiango moto na tumbi yango ko banda na tumbaki yango na libota na ngaba to bandoko bala te na libota na ngaba to zela musala malamu te na libota na ngaba to bandai ko émerger te bato bandoko si sabétude te université bazala kité dès que kaka na détruire yango na panzi yango nde na moni bato bandi ko bala nde na moni bato bandi ko bota famille na famille bazali na nzungu na bango et nzungu wana ezali makasi ba force ya mabota oyo na bibi ba mama mingi bakenda poto baza na banzungu oyo nazo déclarer na kombo na Yesu Kristo bano batangi na poto o bazo sala misala malonga te bano bazo bala te na poto bano ezana nzungu moko songolo o secret ebika mutakenda ki na yango mais nazo déclarer na kombo na Yesu Kristo moto nyonso ko lande mission o nzungu moko eza quelque part e ko panzana na kombo na Yesu Kristo e ko zanga makasi ko zanga nguya parce que bato ebele bakangami na kati na banzungu oyo ngai moko nazali témoin oculaire ya makambo oyo pe et détruire nga mingi bundisi ngai mingi koleka makasi ya nzungu efandi na banyoka nzungu na nzungu efandi na banyoka yango ndizo sala alliance sauf to tanga na Genèse chapitre 17 auquel na 9 balobi ete to boyokani o nzamba sala kina Abraham pona bano babotami pena o babotami te donc c'est-à-dire nzungu dès que ozo botama oza déjà lié nango lien moko za na kati. Ah bon? Psaume chapitre 2 verset 3 brisons de leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes.
Donc lien wana déjà c'est kangi bino na kati na lien wana ezala ndenge ezala na couleur ni lien wana ezala na couleur lien wana eza puissance donc bazo ba lien te ba o singa ezaka singa te ezali puissance mais okende lokola singa eza pouvoir te eza singa te ezala nde puissance mobimba ezotambola génération à génération soki otangi na Genèse chapitre 17 obandi na 1 ti okiti na 17 okotala ndenge alliance ndenge nzambe ayebisaki kosala na Abraham o nzambe ayebisaki na Abraham eza bongo diable azaka moine copiste akozwaka o nzambe aloba ya baloli yango asale nono olenga mosusu alors c'était nzungu wana siko ezui makasi na ndenge nini bakosala cérémonie cérémonie bakosala wana makasi ya nzungu efandi na alliance ya makila alliance makila on esali nini ekokozana na nzela banyama songolo ekokozana na nzela makila batu nde batie na kata nzungu baliye batu pe baliye bakangi batu soki tokenda mokanda na Marc chapitre 7 otangi 8 ti na 9 bible ezoyebisa biso boye bo abandonné ozali loba na nzambe bokangami ozali na tradition na bino batu mingi bakangami na tradition mbatu mosusu azosambelema alingi kotika bokoko te c'est la raison pour laquelle omoni mabe ezokontinue kaka libote ezokeleka kokota na kati na molili na déclarer na kombo na Yesu Kristo nzungu moko bachaka mutu moko songolo bakanga mabota na ye lelo nzungu nezo panzana nzungu bakanga mbongo bakanga finance ozwa mbongo malonga te nzungu ne sengele panzana na si to mona ezana ba délivrance oto yebaka na kosala na nzela ya nzungu pe ezana batu o ba vivre makambo ya nzungu parce que makasi ya nzungu il faut ezala makila. Parce que nato la question moko comment la marmite et comment la Bible que esprit wana comme on est marmite ou bien ça bien ba prophète de marmite yango 1 Samuel chapitre 2 verset 14 Bible est signifié très bien et le qui était makasi yanguya efandi na kati na marmite na kati na peau. Bible nde mutolobi yango 1 Samuel chapitre 2 verset 14 donc c'est-à-dire peau et cause à la peau comme cause à la marmite. Or makasi ya nzungo eza terre argile mabele otobenga mabele rouge muso za rouge muso za ya pembe o basi bolia ou bino basi bolia basi ozo balia mabele baza na problème sérieux parce que ça nyoka mobimba ndako la lia kango te eza nyoka mobimba la lia kango te ezali ekenda ka ko bundisa ba trompe ekenda ko kanga mais je suis un homme spirituel pasteur baramso yo ko sa biso mabele biso depuis mukile banda tout monde nzambe ayebisi epai na nyoka abi yo ndengo zali boy owandolia kaka na poussière obandolia kaka na poussière donc maman oyo so allait mabele c'est un problème sérieux mabele kangaka ba trompe mabele bundisaka itorisa mwana mwasi na bo moto bokomona moto mais spirituellement ezala be fait na kosala maka parce que ezali mabele libota moko te ba chaper na makambo batu bazokende kosambela me batiki bitumba bitumba yango nde yango c'est la marmite de la sorcellerie de la famille ko bota moto mowindo eza problème sérieux c'est la raison pour laquelle tangu nyoka ekoti na kata nzungu ebandi kosala musala ebanda komela mbongo ebanda kobela mabota ebanda kokanga ba santé bato belé na poto bazobela bato belé bakufi ba misu na ba poto ba force ba nzungu mabota mukolo nzungu le kozala détruit kaka siko nazo déclarer mutu nyonso to azana problème ya misu ewe ko bebisa mayuta kana nzungu songolo lelo misu ne sengele mona na kombo na Yesu Kristo mutu nyonso ba bebisa musala na obanda ko simba mbongo osimba asu mbongo te lelo à cause ya nzungu ya famille esengeli nzungu wana lelo panzana amen. Nzamba zana makoki ya kokangola biso mais mabota na biso ekangi biso makasi babi to abandonner liloba na nzambe to sundoli liloba na nzambe oyebi ne libota moko jambo to kota na témoignage parce qu'il faut boka témoignage ya nzungu lelo po eza makambo eza sérieux koko mobali azalaki na nzungu na ye ya ezalaki na nguma ne bandaki koyeba ko bizwaka ba mbisi ya ko bwaka bango na etant ya mwana na ye bio zo sala beta bambisi mais nyoka nde azwaka bambisi ya abwaki etant woni bimisaka bambisi ya kosakana te nzoka nde nyoka koko donc toi sala yenta sala ka musala wana kota bo mama kota bo tata bango pe bazana nyoka abokola ka pe banyoka nde siko moni esika tozo kota siko mama vive sija likambo na biso o esengeli ete tangu nyoka afandi na kata marmite asala ka musala ya ko détruire alia amela ka ba maki ya mapamboli ya bato amela ka ba vertu ya bato amela ka bozu ya bato na kati na domaine ya délivrance bokoki na bino ko bondela mais soki na nzungu libote ezana nu détruite pasteur et cause un problème sérieux
On a posé une question mon con. Alors mon toi quoi ba ndenge nini ke nazana nyoka. Nyoka zo tungisa kanyinga mto yeba comment. Merci beaucoup. Tout ça a deux facettes ya ko yeba ndenge nini ke nyoka ekangiye. Un, et cause à la physique. Soki na kata libota na bino. OK. Koko na bino banda ko boko la banyoka. Ndenge témoignage de koyoka. Ndeko moka mwasi koko na bango banda ko boko la banyoka. Na ko ngaye moka témoigner parce que auti ko le kaba délivrance ma kabanzunga banzunga bondoki. OK. Ya mabota. Et pas na bango bazala ki na nyoka. Ye moka ko speaker ngo ndenge zaleli. Mususu pe koko mona ngo na mulimo. Na mulimo so mutazo vivre ka banyoka. Na ndoto lo mona ka mingi banyoka. Ye ba déjà vino zali les alliance moko salama kata libota na bino. O nyoka na zoya ko na ko bundisa yo. O bizana passer belé. So ka moni nyoka leki na ndoto nezeme bimi. Azaki na zemi so kaka moni kaka nyoka moko ezoleka ta na musika to pembeni ye na tongo zemi pa ebimi parce que ayende pona kozwa semence pa kena yango eza ba puissance sengeli to bana ko bundisa ngo eza ba puissance sengeli ko bana ko déclarer na kombo Yesu Kristo nyoka nyoso ba telemisa na kota botata na bino nyoka nyoso ba telemisa kota bo mama o ezo mela batu na déclarer na kombo na Yesu yambo ansanza esila bae bana ko sanza bino nyoso ya bino na kombo Yesu Kristo. Pasteur, merci beaucoup. J'espère que tu as temps moulai pour nayo. On a expliqué biso. Alors mutu oyo wazana nyoka. Prière ni na koki ko sala on a ko détruire nyoka wana. Merci beaucoup. Ezali série na ba prière. Parce que prière ya ba nyoka ezala ba prière ebele soto banya on aussi ça. Maintenant on peut ça 5 kaka. Muta ko déclarer boye. Nyoka nyoso anda kwa tata na ngai. Oye bomaka makambo na nga malamu na bomyango na kombo na Yesu Kristo. 2. Nyoka nyoso tu oya fandela ba maki bénédiction na biso. Oya fandela bana na ngai na vie. Ponga na botate na bana te. Yo nyoka wana sanza oya ngalelo. Otangi mukanda na Job chapitre 20 verset 15 à 18. Kuna balobi ete ba menyoka amelaka bozui mais sengeli ba sanzango na koti na 4 ko déclarer ete siffler nyoso to nyoka oye beta kasonga na zu mobali ko kimisa mobali na bomyango na kombo de Yesu Kristo. Amen. Nyoka nyoso to amelaka mbongo nyoka nyoso amelaka misala nyoka nyoso amelaka makama malamu lelo na boîte la sida nzambe oziko kauta na kombo na Yesu Kristo. Ndeko ya mwasi aza moko oya bimaki victime na kata makama nzungu après délivrance na ye nde amoni nzoto ezongi yazalaki même bankusu ebime na mabele. Alors tous ceux qui n'ont pas ça na ndeko na biso ameka pe ko expliquer biso ndenge banyoko kangaka famille na bango ndenge ya banda mona mambo esimba te alors lingi olobake mutu oyo nyoso za na bakanwa na mona mamno esimba te lukanzambe numéro pasteur to ko afficher na se wana okoyeba ko benga ye ata oza wapi pasteur azali libre pour na mutu nyoso. Alors papa tozongi na epana yo si ko ezani ndenge nini pona sera ngo pe ameka ko expliquer biso bana nzambe ba comprendre na ko préférer mala miye moko abanda expliquer ndenge makambo banda ko sala mana vie na ye bena ndenge lela ayeki ko zwa délivrance mais abanda nani histoire origine na yango ndenge banda ki source parce que soki nanu ozo prier mais soki nanu ebi source abitumba famille na yote obando bondela ka likolo il faut yeba musisa ya famille na bino pono sambela malamu il faut yeba bakoko na ngala basala ka nini ba parents na nga basimbaka nini alliance nini esalamaka mauvais sort nini eza na kati ya libota na ngai nde okoyeba ndenge nini akobondela mais soki te yango moni bato ebele bazobondela moto azopesa bofrande moto azopesa badime mais azozela eloko moko malamu esalama ezosalama te parce que eza na alliance moko nano ekangaki ye nzambe ayebisa abraham nasali alliance na yo na oyo babotami na oyo babotami te donc nani kuta obotami te nde kozokita na mokili oyo alliance wana eso ekangi yo na déclare na kombo na Yesu Kristo nzungu nyonso batelemisa na libota na yo oyo esasaka bato mpo bato bakufaka na déclare na kombo na Yesu nzungu marmite wana epanzana na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Mère Azé déjà. Ok. Madame, bonjour. Bonjour. Maman Boni. Voilà, maman. Na Boni oyewa ni nango lisusu. Bon, on a dévoilé. Se présenter dans le noir. Oh, merci. Ok. Kombo nangai chez la Cassandra. Ok. Nauti na libota la bana neuf. Ok. Origine nangai. Bakoko nanga bazalaka na banyoka. Ok. Koko nanga bazalaka na banyoka. Azalaka na basi 12. Ok. Oya suka nde oya bota tata nanga. Attends.
yo yebaki ndenge nini ke bino kozala na banyoka na famille? Bon, maman bana obetela biso ba histoire. Ah, ok. Bazobetela biso ba histoire ndenge koko na biso azalaki. Donc maman ye moko bayeba déjà que maman bango. Maman ayebaki pa kotaki déjà na kata famille wana ya papa. Ok. Ayebaki déjà histoire wana. Ok. Ndé maman bana obetela biso histoire. Origine nanga eza ba nyoka. Na lobi bongo po na nini po na histoire ba effet pezali ndé yango wana na eko dévoiler secret ya diable. Ok. Le diable yo kasoni eza pe na bato mususu baza na problème lokola ngai. Ok. Koko nanga mobali côté ya papa nanga azalaki na banyoka. Ok. Moni na mboka ndenge ezalaka na koma na mboka te po naza mwana Kinshasa. Ka masolo ndenge mama bandaye ko beta bandaye ko betela biso azo expliquer biso na sima lopango papa koko azalaki na place na ye moko na basi na ye wana 12. Ok. Basi 12. Basi 12. Ah bon? Sima lopango na biso ezalaki zanga. Parce que maman bino banda osambela ou bien ezali? Bon, ba maman kala ba banda ko sambela na bango mais ko sambela tangande o lelo biso tozo sambela te. Ok, vas-y maman. Nde mama azalaki na Lubumbashi na papa. Ok. Banyoka wana bazalaki na sima. Lokola bila papa. Banyoka bazalaki wana soki balambi biloko koko akobeta sifla banyoka. On a beaucoup la banyoka. Abana beaucoup la tolo bakia beaucoup la. Kaka ndenge mutu beaucoup la basoso penda bato baomona banyoka. Abana beaucoup la banyoka. Soki basi na yona 12 balambi. Moni na bamboka ndiza ba mesa na bango ya bambu wana. Mwasi na mwasi akotia biloko na ye. Koko obeta sifflet. Soka beti sifflet. Banyoka nyonso na sima. Ya zamba baye bayebiki biloko ebeli baoye penda banyoka bazoya balie soki balie basisi biloko bazongi mama azalaki na Lubumbashi ntango mama aboti grand frère na biso ya liboso koko na biso ayebisi basi na ye alobi bana ya Chibola mwana ya Chibola aboti mwana mobali Mukete atindi foni po période na bango ezaka foni. Donc soki mwana botami, soki mwana ya yeba, yefa yeba ke mwana botami. À partir à nini, à partir à nyoka. À partir à nyoka, nyoka ko yebisa mwana mwasi boye aboti. Aye abengi Lubumbashi, bango pe ba confirmer papa to boti mwana boye. Nde lisolo oyo koko na biso mama na biso abetelaki biso yango nakofanda tobotami makambo mpenza ebanda kosimba nango esimba nango moment opportun oyo basalaki alliance ya nzungu na nyoka ntango moment opportun koki bato nyonso na famille nanga biso nyonso koza bapauvre. Donc la famille na bino muto atikala bonga zate. Tabonga te. Tango moment opportun koki. OK. Nga zaki na mobali bien ba nini mais mobali sala ki nini ekatanaki nyoka ba nyo récupérer biloko na ye. Ah bon? Aba yo récupérer biloko na ye. Na kati ya libota nanga eza pe lelo mutakufi lobi mutakufi akufi. Pasteur aza témoin ayebi histoire ngo. OK. Ngai moko tango moment opportun koki po elakisaki naza nyoka ngai moko na banda oyoka na efe ya liboso ofanda bolie na ote oza no boye me oyoka monoko mabele lo paster auti oloba ya mabele eza vrai ouais eza vrai non mais naleka mabele te ndoko na mabele ndeni ozo face na face et qu'on les 3-4 jours ils ont mis les sous. Ah bon? Bon, on a pas qui pas monter le quoi bien à côté qui n'a qu'à profondeur ma bonne élite. Tu continues tant au moment opportun kokaki qui nazanyoka. Qui nazanyoka nous autres on a échangé. Nous autres échangé qui? Nous autres on a échangé qui na comment qui na des cas à nyoka. Ah bon? On a bazar témoin
nazo opportunité mokolo moko atomboli elamba alakisinga omoi ndenge bekaya banyoka ndenge ezalaka na nyoka omona ngoma na panzi na ye ezalaki bongo oui bazalaki na panzi nde omona ma bekaya banyoka ezalaki et puis na famille na biso siffler na biso siffler na yebi te sokosoka siffla nyoka non masikala oyoka te nayebi te baolanda biso na émission soki bayebi siffla nyoka nyoka beta siffle ndeni na famille na biso nyonso ezala mwana moke azali na akobenga mbwa na siffla nyoka. Ah bon? Mais quand nous siffle ezali ndeni naza déjà na bonzambe non ndenge kaka tapisenyo ezalaki ndenge nini meka oya yebi siffla nyoka oya yebi ozobanga ke kozonga te nakopesa nyoka pouvoir wana soute ok vas-y pouvoir wana te ok donc oya yebi siffla nyoka siffle wana biso famille na biso mopemba bana obeta siffle wana après tant moment porté kokaki ozoto edebaki ngai nde nazoyebisa bino nazalaki na masque ya serpent neuf okaka bafoto ezalaki na kati ya pareil babebisi carte mama ozela yo moko ozalaki so ozwi kitalatala ozomimona oui siko na minute nous ozomona donc après délivrance nous ozomona suka akomi boy donc azalaki ndelo bakakomi azalaki so mona lokola déjà akoksi 90 ans ndenge azalaki lokola moto aza na 90 ans talaka ke ye age eza nanu mais aza lokola moto aza na 90 ans. Ah bon? Vas-y maman. azalaki bon nzoto bekai vraiment nakota badélivrance ya modèle na modèle nasala bajeune na modèle po kaka nzoto. Attends, zela na zongisa au place wana tant que kota badélivrance ni nango esala ke yo okende kokota ba prière. Parce que aux acquis na banda sambela c'est ça. Mais vu de prière peut ne peine zala pénétrer. Dans la profondeur il y a la prière. Tellement makambo comme ma casse rien ne marche. OK. Nga habiter. Il faut na kota prière na yebo juste et loko nous osala nga po rien ne marche. OK. Malgré ça mais nazalaki na nzoto na nga na bikai ya nyoka. OK. Nazalaki na masque ya serpent de net. Donc otala nga boye nazali so na otambola mutu penza obaluka otala o mutu oto nani mais moyen loba exactement yango bana nzambe en tout cas kolingaka te ke pour le kanzambe ou le café de prière ce qui likambo komeli ote donc moi nzambe so yeba kendingo ozana bakoma ya ba famille sanganaka et puis ba banda obundisa alors biso bana nzambe pourquoi bando ki pasta obi bando ki balembaka te mais biso bana nzambe to lemba pourquoi oui eza négligence papa na lembi ya to na sambeli na lembi mais ndoki aza wana chaque jour ya kenda oloka na herbe akatela ki azo kende alors que to moni ke problème est combien de la commis pasteur le bini donc en tout cas, il faut tout ce là. Maman, vas-y. Le temps n'a moni rien ne marche. J'habite dans le cas penza de délivrance. Nous autres la bataille nous avons eu ça banana. Mais nous avons tout na bien tena changer. Tout na mona ngonyoka. Elongi nanga. O ezali serpent lunette bana ba oseka mama bilite bato sambelaka. Jésus. Mais bila bozo mona ngati. Soki otala miracle serpent lunette. Ah bon? O kwanza boyoka mukosa ozoka neti bekai soka zo kwanza oka neti ozo toucher bekai neti bekai neti ambisi ndeko zo ah bon sikoyo oyo eza nini munoko mabele silaka te nazo renoncer nga naza nyoka te nga naza mutu yo mabele na boyo na liaka mabele te nga naza nyoka te nga naza mutu mabele longwa na munoko nanga kaka vraiment nazalaki nayebi na donc pasi po sikoyo nzoto ngo papa bana omona pe ba ekai wana obezaka yo moko bon nga moko donc yo moko so longoli bilamba omitali obino non awa nyoka vraiment naza penza nyoka OK vraiment bande konanga ezalaki pasi
ezalaki mpasi mpo na nga vraiment nazalaki na baregret donc nayebaki te nakoki kosala nini mpo nazwa solution nzoto na nge ezonga ndenge ya bomoto epuis nazalaki malili kosimba nzoto na nga boye ezalaka baninga mosu osimbi boyeki moto me ngai nazoloba mpo ekomi témoignage fale kovivre yango nazalaki na kati ya badouleur nazalaki na kati ya pasi mpona bandaki koloba nani akokangola nga na nyoka vraiment ezalaki pasi makasi mpona nga. Alors délivrance ayeki osalemaka ndenge nini? Délivrance ya kosalemela nga ntango na vie décision na vie trop c'est trop nyonso ezalaki komarche te nde nalobi te ifo naluka nzambe na profondeur nayeba mpona nini kotuna nzambe nde pasteur ayaki kokotisa nga na bapriere. Pardon maman, siko pasteur JC boyebana na ye comment? Pasteur JC toyebana na ye kala kala vraiment ayebi bolenge na nga ayebi ndenge nazalaki na nde nakomi lelo mama pasteur ayebaki bon azalaki te bambula ebele toye kokutana na ye nde ayebisinga esika église ezali nde na bandi kokende na église wana ozalika na banyoka na yo na nzoto makambo esimbaka te makambo ebeba moto akotala na nzela aza te donc nyoka wana yoko comprendre ezaki etango omoni makambo nyonso esimba te kitoko ezosila yo babiloko na nzoto makambo esimba te c'est ça non? Oui. Nde sikoyo nakutana na pasteur nayebisi problème wanda kopesa ata 90 wana bayeri wana ata 90 kilo ondenge nayeba ndako pesa azalaki vrima ozomona mwasi mpinga ya mwasi soki azotambola na nzela mobali fo bwaka lisu atako ata oza pasteur fo bwaka lisu tasema azalaki mwasi akosakana te mais tala nioka ndenge meli destiné tala nioka ndenge meli nyonso oyo ayi. Vas-y maman. Na expliquer problème nanga ayisinga problème ezali te eza kaka prière kolanda kaka ba principe ya nzambe nzambe wana akosala ozala pe na confiance ya nzambe siko ntango na kati ntango ozalaki na makati ya makambo wana obanda oyoka motema no ezalaki ndeni na kati ya makambo wana ntango nazalaki nango nokoyoka motema ndeni naza deja kobeba motema omona makambo nyonso mabe donc vi nazomona mabe nazalaki kanda po nyonso esili nini ata bana vraiment nazalaki nabandaki kolinga présence ya bato te nabandaki kolinga nazala nga moko po nabandaki komimona naza rejeté donc sikoyo na mokili naosala nini na mokili naosala nini nga motu nyoka boye ata naoyesa bana baomona ngo te me nga moko naosanti ke naza nyoka sikoyo otambola nzela na banda otambola suki natambola na nzela bato bamona nga o bayebani na banda kokima façon nakomaki nazalaki vraiment serpent. Ah bon? Nazalaki penza serpent. Maman ils sont sûrs que Zaki serpent. Oui, nazalaki serpent. Ah bon? Moni espèce moni tanga zolo ba Zaki serpent. Soko azwi ba photo ne akala na sikoyo sikoyo nda akomi nde mwasi sikoyo nda zongi mwasi. Ah bon? Parce que c'est loko ya famille. Eza makasa famille force sa famille nyoka wana po eza le biloko akoko azalaki na yango donc mwana oyo abotami na mboka abotami na kisasa ba pesi kombo soki ba pesi kombo soki ne ba pesi kombo neti mam passé d'office nyoka ma passa za donc oza mongu oza na ami na yo camarade na yo intime aza na village oza nyoka c'est-à-dire nyoka wana ekozala na kati na ye akozala na kati na ye abanda siko kosala makambo oneto yango moni mwasi musu aza na soki esprit nyoka neza na kati na yo bakomero lingola mibali bando benga na mibali okoko kombora pe mobali bima kende okomboli ko yaka sute yuzo kantseza yo nzoka nde nyoko eza na kati na yo yango nde ezo sala misala wana okozala kanda obando kotosa mobali te yuzo kantseza yo meza yote nzoka nde nyoka libota wana yende mtazo sala musala na kati na yo. Alors pasteur obiki pasteur mtosala que délivrance. Alors tant au salaire qui est délivrance ba prière ni ba parole ni oya utiliser qui de façon qui a soit délivrance naï. Ouais, tozongi pas là. OK. Ezaki c'était une section de prière, il y a 25 points de prière. OK. Naba chapitre on appelle ça qui ezaki briser la force
du serpent dans le domaine des mariages. Donc il fallait passer l'ango pendant au moins 25 jours. Na pesa ka l'ango 25 jours. Et ça na ba te belebe na pesa ki ba ko mabondeli wana. Mais ye kuta leki akena ngo tina 90 jours. C'est vrai ça, 90 jours. Oui, akena ngo tina 90 jours. Ando expliquer papa na comme na niveau boy. Papa, mais siko makambo seleme na ki. Tant to komi siko na 20e jour, ndebe fe bandi, ndeba amoni mkusu ebimi na libele makila et bandi ko bimé na zolo. Donc nyoka wana na kati na bandi ko kufa na mato donc nyoka wana makile bimi donc mutazo prier na prendre prière makile bandi ko sopa ne bandi ko bima na matoi. Nasi bato bakolanda na bilili et bandi ko bimaye na matoi et puis bandi ko yoka neti banyoka meblo ko zo tambola na kata nzoto zo sentir que oui même na ba cuisse ozo sentir nzoto mobimba partout ozo kaniti biloko ozo tambola na kata nzoto. Alors tango de côté na ba séance ba prière nda bandi hoka de bandi ko kufa et puis bandi ko yoka mukusa il faut zoelo ko zo kwanza en pleine prière zo kwanza ti e bandi ko kita tina ndenge basili lelo baza susute ndenge ba kufi banyoka wana. Siko baloba ki te kati na ye te ki ndenge ba délivrance plus ala rana lobi na bibi kati na ye baloba kate ba bimaka na mukusa ti. Non, délivrance c'est un monde moko très profond. Donc mutu na mutu azana na branche ndenge makambo ekangiye. Ya ye zalaki loko zalaki na kati na ye. Siko sengela ki ekufa. Le fait que kufi yango moni be faire makila et bien na ko se manifester ndo moni bankusu pe basali nini babimaki na moka bimi na libele oyo musu pa bimi na libele oyo. Donc na 20e jour na ya prière tangu à côté profondeur ne ko zwa sikoyo ke na kati na ba 2 heures 2 heures du matin nde abandi ko sentir azo bondra mbala moko pouf amona makile bando bimaye na matoi tangu makile bimaki osala nini. Tant makila ebimaki nga bon nazwaki panique te nazwaki te mpo nayebaki ke eza délivrance. Ah donc yo otrouve kango normal te natrouvaki yango normal te mais nakoki kopanike te mpo naza oyo aza kati na nga aleki oyo azali oyo afandaki kati na nga oyo nga nazoluka azali makasi koleka oyo azalaki kati na nga nayebaki kaka ke eza délivrance na ngai eza délivrance na nga yango wana bon. Alors tango makile bimaki oyo ko benga pasteur aye ko sambelela yo après na bengi pasteur nga moko nazwaki pour nazaki na faiblesse fatigue ebimaki mingi makile bimaki mingi na matoi na lembaki mais na bisoki na lembi na bwaki pe biloko oyo témoignage ezala te c'est ça na bimakaka na kende po nazaki na banda maman Zela tant de délivrance makile bimaki yo na sima manga mwana nyoso eloko ni salama na famille na bino eloko ni salama na famille na bino oui eloko salama na banda yo kana tena bande ko nyoso. Ah bon donc avant délivrance vous avez koyokana et après délivrance vous avez su koyokana te parce que yo oza su ndenge mona bango avant délivrance babanda koyokana te ozo kama ke batu ba famille panzana des choses graves après délivrance na ye même grand frère ne banda koyokana te mais bayokani. Ah bon ya le bito chana se to kitisa abengi ouais makamnyo sur les kaki to bosana ozaka leki nanga oh ezalaki impossible pas ya ndeko nanga na ayebisinga lobi nyonso na tikeli yo doit charge à famille. Ah bon yo nde obanda oya opesanga rapport ya famille donc ba bien nyonso ya famille na comme na charge ne ye nazo ko la charge malgré nazo se camé ezalaki po nanga passe malgré nazo se kizaki passe dans la famille ba boaki yo na bana même bana nanga mo ba bina nanga batiki yo pe batiki ya batiki o kateke mona moko na téléphone maman bonjour maman té mais bamoni maman za nyoka siko ba olinga comment inconsidéré vraiment nazalaki inconsidéré nga nazalaki bon nazoloba nazana ba douleur ndebo na ye pona dévoiler misala ya satana oyo asalaka na nzoto ya bato na nzela ya nyoka nzela ya nyoka vraiment nazalaki pollué
Mais siko j'espère que siko komi na bien makambo komi normal olo takaso banyoka te mais na famille pe banyoka musu bazaka quand même ou bien ba on se ba délivrer na famille banyoka bazali balobi délivrance mutu akolka délivrance na ye moko oui c'est ça nga na ko lukela bande ko na ngaiti nga na luki oyanga wala moni ke makamna ye zo simba te akolka pe nzambe na ndenge na ye nga na découvrir oyanga mais pourquoi pas ko lexa bango nzambe wana wa délivrer nzambe o a délivrer nga bon eza mutu na mutazana église na ensemble c'est pas question ya mutu na église na ensemble la te kaka nzambe oyo a délivrer yo okosa le pefor nzambe wana a délivrer pe bango ako délivrer bango sur la landing qui balandinga habité to monaki yaya boye so to monaki mama boye te to landa ya nzambe na ye nzambe na osala ndenga sali mama ça OK bakoya kaka parce que délivrance na ye o be fe o bango bakomona o bandi déjà ko sala manakati na bomo na ye misuda so ba mona bi okomi bondenge nini o changer bondenge nini yango délivrance aux yeux donc e bandi déjà ko bandi ko poser ba question ba bana ko poussana même na nzela yango yo o changer bondenge nini okomi bondenge nini parce que nyoka bebi saka nyoso nyoka ko mela yo soka melio na bomoto boko mona na te ata olobi ona tia tentira ndenge nini na koma soki marque nini na lata soki lo lenge nini okomona na te parce que ozana kati na ye efingela sanza yo nga nyoka sanzinga ah bon nde naza boye nazoloba ngo ke nyoka sanzinga OK bainvite nga kuze moko boye amoni nga kaka ya okomi kitoko ah bon okokoya na ndako nanga te ah bon na bia nzambe zona olokungu nga lelo bakomi koinvite nga en tout cas nzambe aza monene vraiment po nazalaki effacé bato baomona nga te nazalaki vraiment nikoloso nakotelekana okoma wapi omona na su te okoma wapi te nazanga nyoka wana sanzinga namoni na miso ya bato bakomi koinvite nga donc nayebi te nzambe wana napese nini en tout cas nayebi te mais nayebi ke esili nanu te o délivrance eza processus esili te nayebi ke nzambe akosala ya minene lokola géant oyo azalaki kati na nga nayebi ke nzambe akosalela nga ya minene OK merci beaucoup à tolandi mama na bokebi nyonso ndenge apesi banyoko bozali kati na ye babibi déjà koloba te ke banyoko ya beauté banyoka molimo en tout cas maman merci beaucoup parole nini asuka koyebisa bana nzambe o balandi yo parole na asuka koyebisa bana nzambe o balandi nga vraiment soki omoni rien ne marche kota na profondeur OK il s'agit koboma nzoto mpona ozwa eloko oyo ozoluka ozwa oyo ozoluka wana ozwa yango opalpe yango oyo osimba yango eza kaka mabondeli eza kaka na se ya makolo ya yesu esika nde délivrance na biso ezali esika nde guérison na biso ezali bon napesi na oyo deuxième partie. OK merci merci beaucoup diable salaka OK OK d'accord merci maman pasteur Alex monsieur déjà minute Cilia na évité okoloba la prochaine fois le mot de la fin ezakara ke la délivrance est possible OK oya Monica zana mikakatana o nyoka mela nyonso oya ye o azomona évité ko banda wapi o kauka osila position ezate numéro nangezali 00243 999 27 0 D17 donc oyo azana ba problème abenginga nous sommes là pour na kosunga ndenge to sungi ndeko na biso mwasi ndenge pe to kosunga bato misusu nzamba za lokomi. Alors merci bana Congo sur cette télévision la émission la bino bolingam entre nous bon mon maman c'est maintenant entre nous. Alors pasteur to ka déjà 5 personnes mon beauté bon balandio maman pe na kabelo 2 ayo na kabelo KD. Nzamba za lokumu nazo pesa
libota nanga mobimba famille bosango na pesi Merlin kuna na États-Unis nzamba zo lokuma pesa na libota ne mobimba na ebina kokita na Hollande pa ya mama nono musheni na ke pa ya Lolo Engo na Hollande nzambe apambola bango vraiment ya mingi koleka nzamba zo lokuma. Merci maman de personnes beauté. Na pesi beauté na nièce na maza na France Sandra Tumba. OK. Na pesi mbote mingi. Na pesi koko na maza États-Unis. Mbote mingi. Kombo na e Bailo. Obed. OK. Na pesi mbote mingi. Ok, merci beaucoup. Balandia Congo Suisse Télévision. J'espère que Bolandi témoignage bien. Awa makamwa bien kozala, ba témoignage bien, ba maté et paye bien. Donc makamwa kozala entre nous hein. Oui, comment émission entre nous. Donc on a déjà comme Marisa Sugar Fleur dédiée na émission il y a entre nous. Donc tous entre nous hein. Alors pour ceux qui ça la PC merci la baie bon balandi biso basé belé donc moyen attendre comme vous êtes tous à la toujours branché tout aimer tout partager la Congo Suisse Télévision tout à la prochaine.